Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie ngai na koyebisa ete avant ya koloba nyonso to ozali koloba. Il faut que tuna nanu bato wana o bango bazali koloba ete biso tozali bien éduqué kotuna bango. Est-ce que bato oyo bafinga ka bakonzi ya Congo liboso ya caméra bango nde bazali bien éduqué? Pour être lelo bakomi ko incriminer bakonzi ya Congo pour rien. Parce que ba malheur nyonso tozali komona lelo. Ba situation nyonso tozali komona lelo. Ezali bakonzi ya deuxième république. Bandeko, boye bisabiso. Lelo bato mosusu bakomi koloba ete na Congo courant ya malonga ezali te courant comment ya manœuvre. Mais boyo kaka même soni soki mozali koloba babiloko ya bongo. Biso de lingangi to sepela soki molobaki ete botala Mobutu tikangi ba courant ba côté ya Kinshasa ba côté ya Kingasani Mobutu tikangi ba courant bato Joseph Kabila ba BBC nyonso wana to lingangi to lobaki oui bato balobi ya solo. Biso de lingangi to ndima bino soki boyebo Mobutu tikangi mai ba tio ya mai ba côté ya Kingasani ba côté ya Ginkole Mobutu tikangi ba tio ya mai kuna nyonso tu bato ya kuna bazalaki na problème ya mai te bazalaka bien Kabila ya BBC nyonso wana to lingangi to ndima bino. Mais les gens qui tombent la mungongo boza ko fungola bambanga pona koloba ete na Congo ko côté ya Kingasani mai ezate côté ya Kingasani courant ezate makambo ndenge na ndenge boza ko mona teki boza ko mifunda kaka bino moko po ete Joseph Kabila ndem taye ko kuta makambo bino botika. Alors boza ko apprendre biso vraiment nini lelo ba misusu bazali koloba tala na prison ya Congo kuna na prison ya Congo ba prisonnier bazali abandonné mais bozali penza ba kinkata bino penza bolingi bono ba makambo etali ba prisonnier lelo bolingi to yebisa bino ba prisonnier na temps ya deuxième république nde bazali na kati ya prison makala. Est-ce que na temps ya deuxième république ba prisonnier oyo bazali na prison makala babandaki ata kolia babandaki kolambela bango biloko na kati ya prison? Bon, il y a des prisonniers dans ma condition, bazalaki na yango. Bino bolingi ko apprendre biso nini. Tellement le côté l'équipe bino ko komi ko kosa na makamsuso bo gogo kosa te. Bandeko. Lelo batu mususu bazali koloba pona ba hôpital kuna na Congo. Mais na koyebisa bino. Na tangu ya ex-Zaire, bandeko. Na bosa na kayango te na yebi yango lisusu na mama yemu. Mama moko azaki na pasi ya kobota biso nyonso toyebi ndenge nini to respectaka ba mama na mokili oyo. Mais pona kolakisa bino ete na tango ya deuxième république bazalaki koyeba ndenge nini na ko respecter mama te ba mama te wana ezali vérité ata bandimi yango te parce que ezali na makambo na gogo prouver bandeko mama wana ye na pasi ya kobota bazwi batie na brancard na bango wana oyo ezalaki ata mbe matele ezate bakotia kaka kovandi olalika likolo ya mabende bongo. Bandeko babandi ko mema mama wana bakomi na mama na ti na côté médecin alaki lokola bakoma ki ne wana mama na problème ezalaki mbongo ezalaki te oyebi ke infirmier baboyi ko simba ye boye bisa biso wana ezalaki na tango Kabila ou bien ezalaki na tango Mobutu bato ebele bazo ba problème na tango ya ex-Zaire bamema bango na ba hôpital po ba soigner bango mbongo ezate bako simba yo te. Alors wana nde ezalaki molingo ya mboka to ezalaki makambo bandeko leka na tango ya Mobutu. Bandeko botika ko distraire biso na makambo ezanga tina pe tozali koloba message oyo tozali kopesa na bato oyo bazali kuna na Congo ba peuple oyo bazali kuna na Congo na République démocratique du Congo na minute oyo boyeba yango ete bato ba distraire bino te na ba information bazali ko pesa ya lokuta na poto moto balingi su ko loba vérité te balingi kaka ko kosa mais boye ba yango ete makambo o biso tozali ko mona bakonzi ya Congo bazali ko sela bino lelo na Congo bandeko il faut ton ndima yango po ete na tango ya deuxième république bino bosu bo mona pi bakonzi ba se soucier pona bino ba tamasa lela bino banzela. Hôpital au bazako tonga hôpital du cinquantenaire oyo bandeko bâtiment wana ezalaki abandonné bazako kosa kaka bato non bâtiment osoki batongi ndaku ekodinda po mai eza na se mais lelo Joseph Kabila bakomi kotonga hôpital wana est-ce que bakonzi ya deuxième république bamonaki yango te bandeko
tozali koyebisa bino boyebaka yango ke bakonzi ya deuxième république babénéficie kaka na babiloko ebele oyo babelge batikaka bango eloko ya malonga oyo basaleli biso na mboka ezali te. Il faut kolobaka vérité po ete bango bavérité oyo tozali koloba nde balingaka kosupporte yango te. Yo ozali koya koloba ete Joseph Kabila boza kozwa pe audace ya koleka liboso ya caméra mpona kofinga Joseph Kabila. Yo yebi te ata ndenge ozali koganga ata ndenge ozali kofungola mbangana lokola ya ngubu. Yo yebi te ke Joseph Kabila azali président na yo olinga te ata oboyi yango. Oza kosala makelele na po bamindele bazwi babombi yo baza kopesa au moins 200 euros 300 euros. Mais lelo soki bamindele balobi ete batia bino nyonso tu na nganda babenga na bino ndeko okozonga kaka na Congo mibeko ya Congo ekozala likolo na yo Joseph Kabila kozala kaka président na yo. Pe makelele bozali kosala yango pamba. Bozali kosala kaka makelele tala lelo soki balobi ko bamindele balobi bon na a partir ya lelo to voter loi moko makambo ya kingunda esili mutu na mutu siko ifo zonga na mboka na ye ezala bangwanda ezala ba atala ku chakudia ezala banani boko mona bino nyonso boko zonga na Kongo wana pe boko kende na se ya mibeko oyo ya mboka na biso pe Joseph Kabila kozala président na bino bolinga te parce que trop c'est trop bokomi kolekisa après boza koloba ete bino nde bozali bien éduqué bosi bomona ezala ta ba égyptien ezala ta ba tunisien ezala ta ba ivoirien bino bosi bomona mokoloni ni batuana ata balingi président na bango te mponi ni baleki liboso ya caméra mpona kofinga président na bango mpona kofinga ba président na bango bosi bomona kaka bino nde bakongolais na poto bozali kolakisa ki impolitesse na bino après boza koloba bino nde bozali bien éduqué bino nde bozali ba bien éduqué na ba biloko ba bêtise bozali koloba liboso ya caméra okomona batata mosusu baza kobimisa bamakambo oyoki na mawa bato mosusu odire depuis bomwana na bango baloba nanu liboso ya caméra te ale soki bakomi liboso ya caméra susi na bango ezali kaka bafinga Joseph Kabila bandeko il faut boyeba yango bakonzi ya Congo makambo bazali kosala soki biso tozali kotombola mongongo mpona koloba boye parce que toyebi ndenge nini bamakambo elekaki na ntango ya deuxième république eloko ya malonga tomona yango te na ntango ya deuxième république pasi na pasi milelo na milelo alors boyebisa biso nini bokosa bato oyo bana oyo bazali kobotama na bapoto bokosa bango mais biso bokokosa biso te na ba politique na bino ya lokuta ya nzala kaka bino moko bozali kokosa lisusu biso moko ba diaspora tozali awa kolia bato bambongo otekelaka bato bakarte ba parti politique oyo ezanga tina ba parti politique ya solo après boza koloba ete bino nde bozali bapomba bino nde bozali mayele mais il faut s'éduquer bozwa nano éducation avant moyemba bino moyembaka teke ntango yo leki liboso ya caméra ozali koloba makambo oyebi teke il faut koyeba ete il faut yeba makambo nini okoki koloba na okoki koloba te makambo Joseph Kabila aza kosalaka même na Congo bino bato bozali koganga lelo bana ya mboka bokokaki ata kosala yango te bozali koya kodistraire biso na badiscours moko ezanga tina na bamaloba ezanga tina ngai nalobaki yango papa Roger nalobaki ete moto ya kotombola mongongo mpona kofinga Joseph Kabila azali ennemi na nga numéro 1 wana nazali koyebisa bino azali ennemi na nga numéro 1 po ete Joseph Kabila makambo azali kosala mpona mboka na biso en tout cas wana olinga te loba ozali moto nano tie makolo na Congo te mais soko tie makolo na Congo okomona ete Joseph Kabila azali kosala mosala na bakote ya bumbu nani yango ayebi te bakote wana kuna nyonso to ezalaki bazelo lelo Joseph Kabila atie bamakadam partout kuna na bumbu bato ya bumbu basepela même bana ya bumbu bayebaka kaka ke kote na bango bazelo okomona soki mutuka ye mo ekota kuna eza te mayanzi kokota bango pamba nani yango ayebi yango te après boza koloba Mobutu atikali bato nini pouvoir na bino ya deuxième république atikali bato nini lelo mpe baza kofungola monoko bazali koloba boyokaka ta mwa soni baéchec oyo bozwi na ntango ya deuxième république bamabe oyo bosalisali bato na ntango ya deuxième république bino bokoyebisa bato nini
bino nde bolingi bokoma ba donneur de leçons na poto n'importe quoi bino bokanisi boko apprendre biso nini bovandi kaka na poto mpona kodistraire bato bokoloba tokosala marche mpona Congo tala kaka na marche na bango omona so bazosala marche mobimba koyemba kaka babétise wana nde balobi nini après bozoloba ete bamusicien congolais bayembaka babétise mais tala na bamarche na bino banzembu boyembaka bamakambo bolobaka kaka babétise na babétise n'importe quoi bolingi kolakisa bato ke bino nde lelo bolingi boédike masse ya bapeuple congolais vraiment ezali pasi mpe mawa na bapolitiki ya solo ya salite oyo bozali kosalela bato na poto baza koyebisa bino ke tokende na Congo tokende tosimba na totonga mboka non bolingi kaka makambo ya kikuluna ya kibuzoba meme na bamindele basi balembi bino bamindele basi babaye bino tango Mobutu aza kosala babétise na bangwanda nyonso baza kosala na babétise kuna na Congo nani yango atongolaki mongongo apaloba ete tolingi boye te bino nyonso si bovandaki nieno mpo boyebaki ke na ntango wana boza kolia boza koyiba bakonzi wana combien de fois babeti bato wana poto lelo bolingi boya kolekisa bato ete bino nde bozali bato ya kopesa bato bapeuple congolais leçon ndeko mwasi mpe ndeko mobali yeba yango ete ndenge ozali na poto ozali na badroit na yo oyo nyonso to akoprive yo liberté na yo ndeko funda ye na justice parce que mutu moko te na poto oyo akoloba ete yo sala boye kosala boye te sala boye kosala boye te soki mutu aprive liberté na yo ndeko funda ye na justice parce que justice nde koyebisa yo soki yo na France ozali na droit ya kolanda miziki to wana droit ya kolanda miziki te bino mpe baproducteur oyo bozali kobebisa bambongo na bino mpona kobetisa miziki ya na poto bozwa badossier na bino bokotisa yango na niveau ya tribunal po tribunal nde mutu ekokata mpona koloba ete ndenge bosali badepense na bino ndenge bozoli bamisie bavisa mpo baya baséjour na bango bobebisi bambongo na bino est-ce que un soi-disant congolais na Congo soki ya odon ye nde azali na droit ya koloba ete non apekisa miziki na kati ya France mais c'est la justice qui va trancher ces problèmes. Donc sengi na ba producteur bon zo ba dossier na bokotsa na niveau ya justice bokomona ete bato wana histoire na bango ekosila kalate c'est simple kutu ba jeune na bango na bazali kosala na ba France na ba Belgique kutu na Allemagne ba ko meka yango te soki na Allemagne ba ko meka yango ba misusu ba koya aller sans retour awa mbila ya Allemagne ya sakanaka te soko ena ba makamno ba buzo bo ngai combattant okokamwa mbila kofieta yo deux fois te bafieti yo mpe bavandisi yo mpe mikolo soki osalaka mpe musala na yo bebi ozangi mpe ndenge kozonga France eza deux fois te soki oye na baliseki na yo banyaki yo nango mpe yebaka ete ntango mosusu destination Kinshasa bosala berere boya na babuzoba na bino biso bacombattant toke na Allemagne boya na Suisse kutu Joseph Kabila ayaki kuna bokokaki te mais awa mpe boya n'importe quoi boza koya kodistraire bato boza koloba peke bato azumeli mili bazali mal éduqué bato na bino oyo balobaka babétise liboso ya caméra bango nde bazali éduqué babétise kofingaka bakonzi ya Congo pamba bango nde bazali éduqué avant ya koloba kofungola monoko il faut koyeba eloko nini ozali koloba bozali kodistraire bato kaka na babuzoba koloba kaka babuzoba okomona soki bazanga na liboso ya kamera yoka kaka badéclaration na bango buzoba na buzoba mpona komona kaka bato moko bazali kosala politike ya buzoba ya salite mais tozali koyebisa bino olinga te oyebaka yango ke président Joseph Kabila le rais azali président ya Congo bolinga yango te parce que soki bino bokanisaka ete Joseph Kabila azali na bacombattant te awa na poto obomi kosaka mais politique na bino na kala te toko étouffer yango. Maman Rosalie nazokiseli o maloba.